nakangaki ba réseau na mayibo wapi ba preuve oyo kangaki mona mayibo fia photo yango fia yango photo ya fia yango o il na bimisi na kata mulangi pona tanga bakombo te o mayibo atikala kozala jamais atikala kozala jamais moi c'est ba réseau bino mo botanga ngo bino mo botanga on a zuma ngo bien pour bon mon bino mo. Pourquoi pas preuve monsieur oh ya na ngwazo la ba vidéo na pas ya na preuve ya mayibo te yango déjà base oh OK ba kaboli bango mayibo te osala ba to présenter ko sala les présentations pas mbel né mama Sara ayebi makambo wana tango yo zui biloko omemi soki ba zo sala ke on a justice benga balwani je crois pas que mobali moko boye ondima vanda na mwana mwasi moko boye to bala mwana mwasi moko akufa alamuka muta décider azui mobali azate akangi biloko akei donc et ça livre vraiment bien que en plus moi nazana na mwana muke et nazo assurer ebi ke ne bazana bazonga na lisuté biso tona ba vidéo mususu oh non bimité ngai na yaka kuna na kuta jamais na bato asala bango zo saba prière conseil on na ko pesa mama Sara soko bali mobile no mususu makambo bongo esala vraiment souté ma Sara za mwana né déjà ya mobile aye aboti lisusu abali aboti mwana mibali surtout ba mwana na misato abota ngo siko na mobile mususu ngai na yebisa mama Sara mboyo na kata ndako na ye na yebisi mama makambo ndenge kende boye makasi ya osilisa ngo eza maboko na yo soki yo ozeli ke ba réseau mikitisa hein tika na Chimène azali musulman azali musulman alobi non na islam amoi ba pratique na bango eza bien talinga ko mani chrétien ngande na simbe na loboko oui ngam na simbe na loboko na ebisi bon lokola yo lingo bongwana ngako kona pesa zala pasteur ngako kona pesa zala pasteur loko kona pesa kufa na yambiso Yesu masia comme mubikisi na mto yambisa ngam na yambisa eza erreur ya mwasi yemo soki mwasi azalaki mutema munene nyonso wana oyo elekaki wana de un azala jamais na intention ya kofilma nyonso de alingaki jamais asali papa ya mwana na ye. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba avion pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV boko mona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga nazo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai kolia matesu pasi bablo musuko lia ngo très difficile depuis papa Moïse abondela pona ngai nazo kimia nzambe papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboé, Mkolo compagnon Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à Régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie.
tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso, Nzambe a fungola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga et Koko yokaté. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital Yaminenen. Baibisanga et Koko yokaté. Moi, je peux passer à l'opération PSAT. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda ko yoka te, ça veut dire que la yoki zombe ya ngai. Oh na pusi ku téléphone musika prophète. My God. Nazozela bino nyonso tout na moto. Une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses, mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera et vous rallongera votre pénis. 5 50 23 18 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Bienvenue à tous nos abonnés, bienvenue à tous les téléspectateurs au Bandara Super Promo Télévision. Bonjour comme ça là à Yves Pani, des gros bisous à vous, merci pour tout. Merci à mon papa, il a dû mettre bien affilé. Merci aussi pour tout. Merci à Mireille Wassa depuis Angola, mon team Mami Sissoko. Merci à abonner surtout à Super Promo Télévision. Confiance, quand je dis abonné, téléspectateurs, là je vois directement, je vais bâtir ma frontière depuis Lyon. Merci de sur internet pour la fidélité à la Super Promo Télévision. Aujourd'hui, je vais recevoir pour vous Babi Moko de la ceinture. Il y a notre artiste par réseau. Pourquoi par réseau? Parce que l'actualité, c'est Moko Mikolo sur couple, il y a par réseau, tout le monde qui a image, tout le monde qui a émission, na basit c'est un concert Moussousou. Il y en a un qui a Bino, Moko ya ceinture naïe, Moko ya pire petit naïe. Donc, on a qu'on éclaircir Bisso, Mambozo le contre Barizo avec sa femme. Tichik Mosengo depuis le Bombachi, en tout cas des gros bisous à toi. Elle me rabine, je vais dire bonjour, bonjour, bonne santé, puis prendre vous, comment vous appelez, bonjour maman Flore. Je s'appelle vraiment mon santé qui est au Boé. Merci. Ça allait vraiment bien. Donc, on a comme on Sabi Mota, les palmiers. Bon, c'est ça. Un simple artiste, simple comédien, simple réalisateur. Nous avons vraiment parmi Batou Bazarana, Joël Barizo. Il faut ça la théâtre? Oui, dans ça la théâtre. Mais tant que tu es dans la théâtre, tu es au théâtre, des gens sont dans l'autre. Il y a un moment. Ça fasse mon réseau. On a un grand frère Nayo. Comme ça na. Non, comme ça na, tout réseau tout umine. Si. Tout ça tout bandina réseau groupe na biso na 2009. Malgré bambonge ya bani ya mais tout ça même moral tout sur bien tout ça rané tout le temps le but tout ça là les lobby na ton tout ça là donc tout ça vraiment bien. Bon, ngai naza na groupe na ngai les palmiers. De l'autre mardi il est galilo na RTBM. OK. TNT. Et on les gawana donc pour travailler mais mingi vraiment tout ça non mususu mais théâtre est ça. Donc théâtre il y a lelo il y a kini et c'est un ça théâtre il faut travailler. Pour yomo yebindenge sui comédien kufi na Congo nezara faut basinga ba bon parce que biso siko ba bilo wana neto linga c'est pour ça tout travailler lelo pour
après 15 ans tozala moi place moi boy pour lelo na ndimité so mutu do fali pour pas kufi ba famille ba ya ozela ba pour ba kunde mais faut l'état bimisara mbon non c'est ça to lingi pe bon comme na théâtre. Oui, merci beaucoup ça beso moto ya mbio lelo ezaki to la plus sur news que le cas na YouTube boni président ba raison na wapi azaningini parce que tu vous nous dans internet nanga mo ko sanga e ko bangisanga après d'avoir kobala moi so bobala la ki mo kile bibino église partout après le maman comme sur internet ça fait mal disons azana wapi comment il va d'abord ma ramener bibino internet couple ya réseau ils en ont sa femme légitimement à balaki maman quand bébé à bakisi donc pour le moment ba réseau il est où bon na minute tous allez né ayako tika ngai na lingo na pa masa mo bina ke récupérer ba carte nde ayi a déposer nga awa na victoire nde na FC na koti boy na yo sala émission le ba réseau ça calme kuto ebisi nga so na silisi ya to kutana na prince victoire et pas Mireille 243 tout le monde liboké moi nini donc après ah ouais nos années on a moi liboké comme ça mon réseau affecté dans moi état la fête c'est comme ça c'est payé là mais muta décidé azui mubala zate akangi biloko akei siko bino bazoni se bolingi mubali wana sana ala ndaye kuna ke boto la biloko koma non maman babi c'est lui qui trouve une femme trouve de bonheur habité au salmiana pour na yo benga ngoni donc akoki jamais commis là ta problème wana soki ndenge nini pour moi ça sali oyo ye amoni ke fona sala boye pour to komana étape o siko ye pesa ba biona biso to tali seke to c'est non comme maman ramona justice te olanda ngote donc zanora à l'aise ndenge ozalaka donc et aux hommes de libosote obi il y a limité d'abord il est bon concept de ce qui est la maille concept de PCN oh ba ko pesi moi si ala na beauté et tout non to solo la gina maman chimène to solo la to tel sagi to bi liba les alaka boy ba problème yaka ba makambo yaka il faut boy ba ndenge nini bo gérer makambo na bino za patienter moi muke quel que soit le problème, quel que soit le problème, et ça, le bino boko ya ko yepsa ngo bisote. Soki ngai na ebisi yo na bike, na bino couple na bino boko ya yepsa ngo bino biso non te ba tutozana bino. Mais comment on mon internet? Moi na zana kati, tu as déjà famille o to sala o lelo eza pasi po ngai. Na le kabo na kuta ina mama serambo to beta na bakara. Donc et ça livre vraiment bien te, en plus moi na zana moi muke bébé Bélange si vous avez un peu son mode moi na pesa zana moi muke moi na wana so amoni papa na été ala la raté donc amona ami tuna moi na no azana ndene so amoni père na été afaza raté donc eza makambu oyo et ça vraiment passe et ça vraiment passe makasi Joël ba sali pas même 2 ans et demi banda babalani. Oui, merci beaucoup, ça peut être ok. On a pour question, Ezali. Merci Anneli Bassali, Malek Chéri, dans mon Kemingi, à assister sur le lot. Ça peut être un peu ok, dans les détails. Mais c'est sur une durée, il y a couple, il y a raison à mon style, il y a wapi, il y a avant, réseau, à la théâtre, tout va venir à la théâtre. Place, il y a évité. Navanda jour mo boye yoka navanda jour mo boye na kikoli et pas kadé mo to vandina Joël to dami na mo leader singa te mutu moko ya bo mona ndi aipe avandi wana ndi ni a présenter nga mo sinanga na bia mo sino to solo li pa partir wana ndi na wo mona mo simo boye azara bien matami kota na wo mona na leader na mona ti bayo koma ba place ba koma yiwana tipe bayo balana ba joueur groupe mon côté ba balana hors groupe ya ba réseau non ba joueur groupe mon côté yenda yaka na groupe ba réseau na groupe réseau oui ba solo liwana ba réseau abi bon loka to lingana mo sinanga ilo la pe azaki artiste comédienne il faut na coach na groupe na ngai yo coach na groupe amoni ke mo sinanga ndinga zaboye
pour na PC kilo na olingité moi sinanga asala théâtre moi sinanga pour na PC kilo ba biso nde to yipsa ki to yipsa leader mumi na onda za ba ko sala théâtre na groupe na yo te ba problème bondo boto ibobota zoe chena pale na ko kata ya bino yo sa so théâtre te ovanda na pale après wana vandi pe na pale après wana ti ayo bongo la mutema akomosela nzambe abona ina alaki ndoki ya bongo la mutema non abongo la mutema par rapport ya ba makambo o ya sala o eleki déjà des années oyo biso to yebité oye abongo la émission des a na chaîne binoti ebi za to sola ngala ya mbiga po ya pire secteur on a secteur ya ba réseau mais ça biloko za faut mettre parce que la dame tana tala kina ba chaîne YouTube mususu a beti ba plan mais nga siko na beta ba plan de nini yoka te mama ba mona ki mobali na yene ba huile d'olive acha basi mususu na kati na wana za lokuta jamais mobali pas ça misala ya mabe o pese non est-ce que ba réseau beti bino ba plan yo pese ba plan za beta omoni ngane na zabu ngai na lobaka o ngana omona et puis na tante ke na yepo na kosi la chimene likamo beto na kosi la bagazo likamo non ba chimene ayaki wana bagazo mta solo na nga asolo na ngai te msanga na posa so no neto solo ne lesinga no nazana mamo benana besoin na loba ndinga na mimai ngam na simba na loboko kwetipa ivipani na sala témoignage ne wa sala ki wana era sala témoignage ne alobi makambo alobaki wana ya kufa alamuka mais je crois pas que mobali moko boye ondima vanda na mwana mwasi moko boye to abala mwana mwasi moko akufa alamuka wana na ndenga mabete na ndenge ya normal na vie to za boye yo kufa alamuka après ngana ko movanda na ndako mona lali to lamuki déjà kufa alamuki yo bana suni. Bon, puis n'a pas en donc non ça erreur on a dit. Et ça ba makambo oyo komi oyo za plus grave ça que soit makambo ça qui na degré nini. Moi si oli mobali na yi azo buzoba na nyo sauter avec même na réseaux sociaux même ata na famille même na bato baza pembeni na yi. Mais alobi alors qu'il na famille ba raison que puisse ba rapport mais le monte ndé ko changer. Akenda combien de fois? Mais si quoi? Ce qui déjà moutou déjà yo pesa bino ba rapport mo boy. Alobi ya mabe ya mobali na ye. Hein? Moi si obini bozu mobali. Aye apesa ba rapport ya mabe pona mobali na ye. Bino famille so boyo ki première fois, boyo ki deuxième fois, boyo ki troisième fois. Na bino famille boyo ba mabe. Mais tant apesi ya liboso ya mabe aye sous deuxième ya mabe makasi trois sous ya mabe na bino famille ko mi mabe tant oui azo ya opesa ba conseil ya bongo bino famille bo yebse nini conseil ni bondo zongile faut bali ba yebse ke libale za makambo ebele mama vanda nini so bango bando yebse nini po era ya pesi après sumso ya pesi après sumso ya pesi ça va pas parler que on ko pesa pas parler rapport na une église on va pas moler bango. Bon, on a évité la limite que vous avez à parler. Na limite ba parents na bon bazana na kisasa. Na limite. Pour ceux qui ba parents na bon bazana na kisasa, mais je crois que makambo peut comme aboué, ba vanda ki. Tant que comme na moment au moins ça sali o ya sali. Ezayi moi yebi pourquoi ça la gagne? Zo tala tozana mwana na biso ki to wazana kachwana. Mutu moko te asuetaki ba réseau na chimene bakabwana. Yana mutu moko te asuetaki même famille à Joël, même famille na bon même biso bato tozana ba. Mais nazo assurer ebi ke ne bazana bazonga na lisuté. Oh ndenge. Oh. Est-ce que on va kata ngombo? Te bazonga lisuté. C'est mon terme ba réseau ça pas là. Na yebi sur le lot d'internet bazonga na te. Mais modèle makambo ekei wana ekema be makasi papa mbali kuta bo akuti moi ça faka de moi ça pour bala faka de li ba sangu sani mele bongo ni ensemble tout pas ko ozonga na pourquoi pas ça bolino mukolo yamba ba réseau yemo betelo vraiment bakati ya makasi ngana zala na ye na ebisio vérité eza pasi pour bazonga
tant que ça déjà problème tant que muké bobonga déjà bo girango déjà bobongsango déjà entre bino mbali tant que yo zui biloko o memi ceux qui besoin ça la on a justice benga balwani abandon des familles so yo au sali siko bongo déjà OK yo pesi ba tu imagine au sali bongo après on memi sur les réseaux sociaux au bosani ke wana papa mwana na yo bozana mwana za muke mwana na fatanga mwana makambo za ebele neti mutu lokola ngai ndenge na yebi mama Sierra Mboyo na ndimaki te quel que soit problème ndenge nini akomi makambo na réseaux sociaux mais tant makambo zo salema makambo tango zo salema yo mwasi ozo sala na vidéo au film intention ezani idée ezani likamuke vidéo samuna ke lokwa ba artiste ma artiste mizala so sala ma fo ba archive tika la puta ko ya ko lo ba mona tika kosi ya wale ko ba image. Non, je crois pas. Nandimi vraiment été nandimité. Mais biso dans la vidéo musus. Oh non, ne bimité. Mais to bimisan. Donc on va regarder dans la vidéo Eh, eza ça la vidéo. Eza moi c'est na salon vidéo la chose. Ba vidéo to za nango. Eza ba vidéo oyo. Bo mona siko OK. Nani nda za na problème to nani za na tort nani za na raison. Et la vidéo moi il y a bien ba ko CP la vraiment ah non ça be pour na nini vidéo qui toko boy. Donc il y a qui toko makasi donc na yo peut tant de ça l'émission au rappeler jour à l'élo. On va gagner au bagi. Je vais juste demander est-ce que la femme de Barizo elle est vraiment prophétesse? Bon on a na éviter on a ebika azam musulman ayako bongo la mutema ako bongo la mutema akomi chrétien. Ah non c'est la prophétesse ils ont baqué la prophétesse c'est musulman. Non azaki musulman. Ni ako bongo la mutema pas akomi chrétienne. Ah prophétesse te ngano na mona. Non na mona te. Mais est-ce que vous la prophétesse pourquoi? Mais il pour la mgaga lelo bimi ana tongo changer no ga bilambola tiro mo pembe kitamba longol basine. Longol ba o tiango ba moni mo boye po bi ko prophétesse na Congo eza bongo. Dans ce qui tout ça qui est la maman, non c'est là, mais c'est une baïté. Nabi eh a oumeni la Barizo. Te nabi bo. Celui qui est prophétesse. Tout la prophétesse. C'est que c'est rien bien combien ngo. Ngai na tigala ko mona ete aoteya na tigala ko mona ete batandami azoloba na bango ngana zala na ye to eboya mamo lambini na lambi bo bochina blo na lie to sisi to sololi donc étant que musali na nzambe ndenge yo zoloba wana ngana miso ngana na mona te ngana yeke mwasi ya leader na biso mama ya kokoko kuma mona na ngwana kuma papa bango yembela ki banzimbo wana ngwana mais étant que mutu na musali na nzambe ngai côté na ngande na yebi yango te. Oh oui c'est quoi ce que yo bien dans centre ya Barizo zo mutu musali nzambe moi c'était c'est quoi. Mais nazolo bango très clair, nazolo bango clair. Beaucoup bien éviter est-ce que tu vois. Nazolo bango clair. Na lobi ke na bato za ba bébé ko za prophétesse mais ngo ressemble que za prophétesse. Ngai na yaka kuna na kuta jamais na bato o sala bango zo saba puya so ngana yaka kuna na ye na koti na le na sali o no sengi no sala. Mais tant que ye musala na nzambe non ayebisa ngo te ke ya za musala na nzambe. Mukolo yo yebisanga ke ngai naza musali na nzambe nde na ko moluka siko na yeba musali na nzambe asambela na banani azana na banani nde na yoluka na yeba na opeso information ke ata so to kutene na tune aussi Barizo mutamisa arabe mutamisa la butu Barizo mutamisa butu abi Barizo puis asus ba image mo pas ki il kani na tuna ko question liboso nzambe mais comment moi ce qu'on dit mo fana na mbali tanyo so wana oyo yebi azamu misala ya butu po tango nzamba pamboli nde makambo ebimi ere loko ezalai na ngote makambo pe ezalai na ngote moi sozo yoka ozo sala boye lamba ndunda yo lambi mandundo che musuni bon lambela nga moi dongo moi muke olambi gate oh mamsus poza na muso o ya lobby lambi nga moi ebele wana ere loko ezate moso sala be force mais lelo ere nzamba tomboli bino nde komi ke Barizo azale mutakisi non wana na ndimité za scénario est-ce que vous avez une relation maïbona na Barizo de pandi Barizo na mo stand up nandeni
parce que là azolo bakino ba emotion moi si ya ba réseau abimaka na ye non est-ce que il y a le roi yo ndingo zabu na lobi te ke bon on a pris exemple yo moi si na ngai ye aza journaliste na biso ya chaîne na ngai les palmiers na bali yo to yo avant na bala yo ka ke ngai na to za moi si na mbali mais yo ndimi to vanda na ye pendant temps na nyonso non 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 okolo beki non azali moi si obuka no likuta ba madame da te ma est-ce que vous avez vu la vidéo ya nani ya Maïbo a sala ko sala présentation pour mbali na ye mais vous moi teke bolingo bebisa la moi si ana mwana ana libala na ye non mama Sarah ayebi makambo wana donc non non abala bon na éviter so mi be changer te basala lo wana te atikala Maïbo atikala kozala jamais atikala kozala jamais moi c'est ba réseau Maïbo za mais mutoza fidèle non 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 Maïbo de mobala Maïbo nanu o bazana Maïbo azana massa na biso malgré bakabanara c'est une chose on entend tourner na Maïbo azali protéger pour mobali na ye aza bureau na biso massa na biso donc ba réseau jamais et puis so ba réseau kolinga mwasi est-ce faut linga na groupe ninga zala ne kitoko bongo vraiment bongo na makambo za nango kitoko loka ba réseau bongo so benyi mwasa ko na buya oh non 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 eza le yoka eza le kuta eza ba scénario mo boya mike parce que biso to koma ba scénario minene on eza ba blo mo boya mike to mesani fini biso mo rekoma ba film ba nini Maïbo koki ko vivre ba réseau te Maïbo vandi na chimentin ebele baibani bien lelo ndenge komi ke Maïbo moi si ba réseau ngamo e kam sanga pe na yo ka soni na famille ya ba Maïbo ngana kenda kuna mo ko tala bango maman na bango lo banini ke e komi mwana na yende apanzi libala bat non moni maka mususu maman tant to sa maka mwana eza problème na biso ba congolais anini to mona lelo mais to bosana ke après 10 ans mutamta ko koma yo ko koma na poste mo boye likolo oyepe osungi pe ba biso osungi na ba mika osungi biso do ba to ba mona ka to panza na to beba na ka nyoso to ebeba ka soke ebeba premier ya congolais yango wana donc eyinda eko yinda mabe ebeba c'est pour cela boni na solo na besoin na fie Jose à la calme. Zambé mora ebi pourquoi makambo ekomi bo. C'est quand on a peu gérance avant. Ça gérer qui m'a beau mais il me la société ça. Mobala gérer qui? Mobala za artiste. Mobala gérer makambo bien. Pour moi c'est toi tomboka comme quoi Mario tout ce qui a tondi hein. Te moni problème za pambaté basta supporter mambo trop. Moni na Congo awa pour na osala mutu mabe ekomi nango loko mo facile na Congo po muta bossa na nyonso oyo saleli ekomi nango facile muta ko lo mkanika lelo balbi ye lisuste mais place oza ye muta sala ki au point amimaki wana et puis loko eza grave eza que soki ba ko kabwana to soki ba kabwani pourquoi pas ikne kende kana ndenge mo ya kimia pourquoi ka ye même na réseaux sociaux tant on offre une image on intention ezala nini nga comme conseil on a groupé ça maman Sarah soko bali mobile no mususu makambo bongo ça m'a vraiment souhaité mais t'as pardon en auto tu l'exat on sait pardon pour la rater té moni maman ezala ba biloko mususu ba ozo so dia ba problème oyo tu yeba biso nyoso awa ya ba viol à côté prison et nyoso wana oyo leka wana ba mususu ba loba makambo eza solo mais ngana makambo eza lokuta moni makambo amona na prison a lingate asa sous erreur ya bongo c'est pour cela moni makambo ebele oyo e banda leka entre bango mibale
même biso ando yebisa biso te même biso ando yebisa biso te eyebi kaka bango mibale sikoyo biso yo bo yebisa biso mais moi si ezalaki moi avandi papa yebi opesa bofo solola nani makambo na bino yo koyebisa biso te yo nde oza mama yo fo gérer ndako soki mama yo obi ogérer su ndako te sikoyo banani fo bagérer ndako po yo nde moto oza mama ozo comprendre mama nayebi te so ozolanda bien eza erreur ya mwasi ye moko soki mwasi azalaki motema monene nyonso wana oyo elekaki wana de azala jamais na intention ya kofilma nyonso de alingaki jamais asali papa ya mwana na ye. Santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Kombo na ngai sœur Cathy Munga nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point ngaba, ndambo victoire, ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer dans zélati. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. Quelque chose pour en abinoté. Na habité soki o non le beza andré mamboto sola. Il fallait quand même que garder personnalité non ya mutu. Oye ba peke lobby penza marosa mangambuna ndenge mususu. Donc to lingate même notre peut s'appeler ba couple nyonso conseil oyo to lingate soki olingo kabwana mutu bo kabwana vraiment la décision mo OK yo ba ye lisusu te non de madame a ye lisusu te ya lobby bongo te mais ngana zo o ya sali wana eza mabe. C'est pour cela nazo le pesa conseil soki bolingi bokabwana mobali lokwa bobala naki fallait bomema makambo na justice nde bobandaki kuna mama fallait fallait qu'il ne se présenter na justice sur les 17 sur les na posani date mais la chance pas ma na la justice non eza wana eza problème mal chance eza problème ya kosa choix eza problème de 1 ya kosa choix. Et puis deuxième problème il y a Marambanzambi. Bah soit monsieur Subatu ba osala ba tout na penzambe te. Vous comprenez? Il faut que zalamo mutema munene soko lingi mwasi ozo un poso balaye. Il faut le goyer ba très bien. Azanani le passé na ezandenge nini.
on est bien face à gaga. Mais les bandes qui soumis, à qui ça m'a malamu. Quand on alias elle appelé. Donc Rose en a raison hein, oh le bien. Rose en a raison. Donc nous voici vous en êtes bon. Non le bail arabe, attends au bal me sauve aller bon relax. Le bleu moi bien. Maintenant on compte en andap mais on ça va me rencontrer. Bon. Ngana yebi. Obi pourquoi je l'andima gabala. Andima gabala po. Allons là no image wana en prison. Abala vraiment moi sinaye azane na ndaku. Donc afandi vraiment po tant déjà au bali au lati ba responsabilité moi boy aux asu na droit be révéler. Donc abala qui était en entendant. Ba so abala qui en entendant te abala qui pour na vini mo bimba. Mais liba le salami et belé pe batu ba ne ko ba to yoka yoka na banzela. Ah ba zo bali. Mais ce qui mutu andimi engagement mo bo abike non nga na obala mbala moko pour na fina mobimba. Na obala te pour le bina changer moi si non. Et comme na étape que moi si yo o babali yo. Occuper ça par rapport na famille mbali. Oh moi si o babali yo. Aussi au mimi bilo kandaku. OK nango. So na moi si na mobali. Nani na salima be. Nani oh faut bino ba journaliste faut beaucoup condamner. Yo za femme yo si bilo kandaku nyonso kangi o mimi. Raison nango ezanini. Na kangaki ba réseau na mayibo. Wapi ba preuve oyo kangaki mona mayibo. Et puis té ezanini maman. Maman na biboy. Yoka, moni na Congo hein? Pourquoi ba preuve monsieur oh ya na wazo la ba vidéo na pas ya na preuve ya mayiboté. Ya on des base oh OK ba kaboli baon. Ya on des mayibo. Yo za moi si ye mayibo. C'est ka trop mbalé trop maman mayibo c'est ka aloba na mon chazo kate. Ya ma sele réaction. Non. Eza pona mayiboté botika mwana bato aza innocente. Aza mwana malamu soki ata vandi pembe no azoloba oyeba ou te sona azoloba pembe non. Donc aza mwana malamu vraiment je crois pas. Bon. Na ebi ke bazalaka très bien. Na groupe wana eza na mwa simon boete o bazana chimene bien le roi mayibo zate. Na ebité loko nini o esali ke po ba kopa sur la société wana ndenga na ebité. Mais aïb sanga monte. Aïb sanga monte mais étant que moi si so yo ki mbele on vivre na film omboy o yebi ke yo babala yo akino kanga bona hotel ezaki hotel nini pe ya combien hotel wana ndenge nini Alexa bref que na mona ki bango yo to vidéo yango yo donc peut-être maman sera pas mona message à maman la téléphone à papa mais to vidéo ezaki la la mon balem super la ki pour mimi ya ibina chomba kia mon pe ba commune so moi bon capture et comment ça dit capturer et comment ce qui vidéo d'abord filmer bon pour non ça capture aussi ma téléphone pour moni mabe et on moni na lo baké et ça pas problème sous ya ba couple beaucoup même na ba famille té yo ke yo bali yo ke betela ban OK problème ele ke lo na mbano na ndaku yo ke beta ko te bandeko no wana no ba bali té yo kasi conseil ni ba pesa bango ba yebso ka ke lo ya sali ko ya nyeko pelisa ka yinda ka ya panza na ka oh mais bino bon luka batu ba panza na bo pesa ba conseil ba panza na mais bo bo sona ke mutu wana bazana mwana na bango oyo azana no muke ah boti kombe ba non bazana mwana moko ah c'est un enfant ouais mwana moko azana mwana mwasi te zela mwana mwasi oui mwana mwasi Aza mwasi Belange. Tu crois qu'il y a maman là? Ah wana nde na zana information na bango ata mukete na bengaki lobby et l'équité na habité ceux qui azana na problème à charge na téléphone na mais na habité to monana mais ngai nde ata to kutento soma msu mais na rotika pesa bon conseil té. Qualité. Na oh na asna bango mbale na vanda na pesa bon conseil. Non, to banda mwana de ana debi. To pesa de to loba o esengi yo loba. Nzamba za likolo yoka. Même si to yambi mama sera yebiso. To loba o to loba to loba o to loba to loba. Ngai na yebisa mama sera mboyo na kata ndako na ye. Na yebisi mama. Mama ndenge kende boye makasi ya osili sango za maboko na yo. Soki yo
ozeli ke ba réseau mi kitisa hein tika na yo ne faut ça là qui moi si yo ne mi kitisa pas moi si pas mobali na yo o les cas que sengi pardon c'est tout on perd de l'autre na nga oyeba ata OK aussi mobali nos enfants ça bo sur la taille hôtel o mi kitisa za mwana mwasi limbisa nini boye limbisa et le roi est ma belle nini même quand il y a au sukola tikité si on muta sukola nini akomoli nyoso elaxi qui est nyoso wala yente kina malgré ndako nyoso mais ba sombi biloko bango mbale aye na lo mutayene ouais eza biloko ba sombi bango mbale mais siko ye alegine l'état siko osandeni master oza quoi pour biso to pekisa la communauté de bien sabé la communauté de bien to divisé par deux ya zuna oya mubali nya ata télévision tikité ata radio nanda kwana bon image wana yo moko hôtel so talima nda kwana be omuna na ba choquer ki na ba choquer zate na ba prise ba blo wana nyoso to ki donc ce que ba prise wa singa na yo chamwa na éviter ba blo nyoso ki na nga kota gana na tali na ba j'étais moi vous allez pembe nyana balo na fleur moi wana na fleur ba pikoli donc et ça vraiment pas si maman ko segate po ba biso ba papa ba parents na biso ba kabona avant tout monde tout monde donc moi na za moi qui a besoin ya papa na ye aza na maman fala za mutima kokita quel que soit ningini quel que soit ningini zana mutema kokita zela umuna mwana no ndinga zo pusana tana kasa za pembeni mwana papa ba no ba jeune ba ko va libala mwana siko ba no ba jeune ba no ba jeune masiara aza dia na mwana ne ya mobile masiara aza mwana ne déjà ya mobile aye aboti lisusu abali aboti mwana mibali siko tolo ba mwana ne misato abota ngo siko na mobile mususu et puis ça n'a pas mais ma ça va bangi ya ko yo to so ne bandeli amba oui la photo la kati maman ezongi na kati non maman ba oui na ba photo na de c'est que ça le kuta maman et ça le kuta moi si mon côté yoka moi si mon côté akondima avant na mobali moko boy na kati ndako pa za muta misala mabe take moi so na za muta misala mabe te comment mon petit non n'indimité donc moi si mobile écoute donc musali na nzambe ok donc musali na nzambe mais mbali andoki donc ikomi couple ndenge nini te ngabiki autoko za prophétesse moyebi singa ki yoyebi kutu te kaza prophétesse ngana yebi makambo wana te ngana yaka na kutene to sololi to sololi na yaka na kutia avanda la tine complet na ya civet mais ndeni mais yebi ndeni bola minyo bala bien ngamona ke kuna jiblo na lingana na mona eta to sambelela mutu na mona ete batandami azo prophétiser pour na bango nanu na mona ete bien lui la prophétesse bon so na kutene na otuna mais ba ipsinga yi okoma prophétesse neni na zala no banda kala na yo yipsanga te mais couple on pesa mutu ya couple ngo izabela mama mutu okuna mobala zakaba uyo livre na basi na kati okuna yekuna yo lobi ki no aza musulman mais ko talo bala chrétien okuna mobala ko bala musa fala muka wa lo mwana do to na lobi boy mama ngam secret bon bale bon ka bon ba ebi ngo na lobi boy na lobi ke chimène aza musulman alobi non na islam amoi ba pratique na bango eza bien talinga ko mani chrétien ngande na simbe na loboko oui ngam na simbe na loboko na ebisie bon lokola yo lingo bongwana ngako kona pesa zala pasteur okene kuna ngako kona pesa zala pasteur lokako kona pesa kufa na yambiso Yesu masia comme mubikisi na mtu yambisa ngam na yambisa après ayo kozwa alobi ke na bike lokolo bongoli mutema na lingi ke o sala témoignage o nzambe ndenge nzamba bongoli so mutema ndena simbe na loboko bone meme ti et pas Ivipani oui nde aye awa asali témoignage na ye donc témoignage moko kitoko o nzamba salela oui tonton Yves aza na image wana ako balancer soki moi ezali donc eza te ke
oh azalaki boye azali nini bon eza oyo nga na yebi ke ndinga yebisanga ki azalaki musulman et puis même famille ya leader bayebi bato nyonso bayebi ke azali musulman ndaki kobongola motema akomi ne chrétien problème nini eza wana soki tabongola motema akomi chrétien wana eza nango problème te mais kolobaki couple ya bango ezali mbutu wana nde na ndimi te mwasi na mobali bazalaki mais déjà bongole motema akomi chrétien molili eza lisusu te soki yo bongole motema akomi chrétien mais ofungoli omoni babiloko oyo omoni babiloko bakisi oyo ya mobali na yo mais obengi mobali na yo ah papa nga déjà na bongole motema tala makambo oyo ozosala oyo boye eza bien te fukama na sambela mpo na yo pourquoi sala ya bongo te donc faut komemaka na réseaux sociaux vraiment maman donc boyokela mpe biso mabako likoki ekobala eza pasi non mayebo mwana bato aza innocente mama oya mama nana okosolola na ye okomona akosalela matanga même aza innocente mwana mwa malamu mais oyo tosala pasi ya bandeko na biso mosusu ya bachaîne misusu soki boyebi likambo te otikaka koloba biloba loba batitre il faut kolobaka information ebi namoni saratola na atie na page na ye bareseau naza na dossier na yo nyonso nayebi te nabengi natuni saratola koma osana parke akoma nani mama boyebisa ngai nani non alobi yango bongo parce que moi si déjà ya bareseau acontactaki déjà ye yanga alobi ke naza na makambo na yo nyonso sikoyo par rapport à ndenge mwasi na ye amememaka na réseaux sociaux résultat nini oyo ozela babiloko oyo apesi wana epanzani na réseaux sociaux apo bafute mbongo je crois pas donc eza baerreur oyo na moment oyo tokomi nango na pasi eza na mboka oyo mwana mwasi okosala baerreur ya bongo te mama libala eza pasi lelo oyo biso tozobunda tobala mais na pusi donc na obala ti na 55 ans donc on s'est coutumier après 55 ans na après na bala ni vraiment pour tokena to comme ba l'état on a po mutu musu ayebi makambo ele kaka te mutu sa comme na l'état ba talisier on tala ke yo nga mwasi na droit bwe na mwasi soki o bondimi o biloko ya mwasi na mbale komi ya ngai et la musi vous comprenez donc c'est pour cela na osenga ba konzamboka o soki ba kolongola mariage civil. Ceux qui veulent m'aborder, on a un mariage civil. Merci à toi, Sabé. Merci pour. On dit qu'on a invité sur Florent Makini ici. Baboni Nabiso, téléspectateurs Nabiso, tout ça là, comme ça. Donc, tu es pour inventer les solotés, pour ne pas inventer les cambos, pour te payer ça va tout tenter. Dans la Sabé, au bureau, il y a président Barrezo. Donc voilà, on a juste dit que l'actualité, News Kaka, on a incité personne. Tu me laisses pas tout type sur ça les cambos. Donc voilà, ça, nous sommes arrivés à la fin. Merci pour la nuit, on dit merci déjà. Tu vois, sous le cas pour tout le monde. Wali on to kenele, maman moiza, na isilité. Donc ça va y to luka pe ka se me pose pe sentir. Te mais so ba ye lisusu ne et comment mabe. Mabe. So ba ye lisusu na ba vidéo wana et comment mabe. Po boaki. Po ngama boka te. Batu nde ya YouTube nde bo ba boaka ba mona na chaîne ba luka wana ba mona kuna ngana boka te. Mais conseil au ngana opesa conseil au ngana opesa maman Sera Mboyo Chimène Mboyo maman na Belange zala mutema munene o sali wana en tout cas et sali biso soni makasi na ba qualité oyo za nango kosa mama bongote et puis na manda oyebisa oke mitala place oyo za tala siko place oyo komi non non epsi bon kobisa makambo oh même pas okenda kosola quelque chose makambo na bino nda o mimango même pas famille na bango même pas na famille na bino donc moi na wana akola babetele lisolo maman bino amema bino nyoso ndako azoba vidéo amema ngo na réseaux sociaux et ça moi na nini donc na sengi maman Sera bolimbisi nzamba limbisa ye alimbisa ye sika zali vraiment Zambe papa c'est qui mien apesa ye moi makasi
lelo mibali bakomi pasi na ebité soki mama zo suka ndeni nzamba sunga mibali bazana bango ebele soki aleki même na victoire wana na kesi pe ba mibali bazana bango aluka moya na tindi ete te nalobi batango mama zo passer sikoyo papa za te aza ye moko yebi ka basi nde makambo ngo ezalaka te me nga nayebi soke mais eza pasi mama ndimelanga ya Flore ndimelanga eza pasi. Merci beaucoup, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, merci à mon patron Yves Ipan, il est mon patron. Abonnez-vous massivement, s'abonnez les sous la Super pour mon télévision, vous ne serez pas déçus. Merci à Madame Kadi Lukano, merci à Mireille Ouassa et puis merci à Nelly Bassali. Sabé, nous sommes arrivés à la fin. Le monde de la fin d'ailleurs, il va dédicace de protocole. Merci. Merci beaucoup. Ma Flore. En tout cas, merci na bandeko surtout bolandi biso ba auto beti sibino libaku bolimbisa biso mais a on ba finga ba tuté. Donc je crois pas que tu blessé ndeko moko bu awa. Donc na pesi mbote na bandeko surtout bolanda ngai na France wana na moni Jésus maye full option mettre ziko maye na Dej maye Titi Kamara ba Ivanga petit nanga nefingo aux États-Unis na bosanité Aniel Bopita na Turquie donc Batunya surtout bolinga sabe moto na pesi bino mbote sans oublier mon père spirituel prophète Roger Diwa Kinkela moi na fomu kimbango siko zali na pesi mbote na pesi PV na ngai Yves Ipani mbote. Merci beaucoup ça mais un petit conseil à madame Ciara. Conseil oyo na ko pesa maman Ciara. C'est important. Conseil oyo na pesa maman Ciara. Soka bali mobali mususu asa suma mabongo te. Azala mutema munene aluka moyen puis aluka entourage na ye a gérer no entourage ne azana bato baza moi mature azana bato mo boité ya basse classe moni soki muto komi mokonzi faut changer entourage. Non, faut changer te faut tala na entourage na banani na obakisa na banani na poussa. Pour des temps aux Arabes, tu veux dire que ma Flore a abonné les communautés. Soyez le but comme pas bimisine. Tu veux dire que nani maman Nelly azalana mutumo boye aromona likambo malamu ne mabe mais alobata vandi ka otala. Mettons yo yebi de que oh tant ko na zabo on ko na zabo yo komi place mo bo ozi ba ninga na to bandeko na oyo baza na basse classe yo tibon pembe na. Au moins te que mutaza na conseil au personne malongate pour ceux qui maman Ciara zaki na entourage vraiment ya maman le roi maman Flore makini siboye alinga ki quand même makambo ngai commandé ko ngoite bolinga ki jamais bo ndima asala makambo wana bolinga bo pekisa ye donc nzamba pese makasi sika zali na pese ope merci ndenge o yambinga na émission na yo. Oui, merci beaucoup à Madame Kadilou Kanou et puis merci to you F Mobutu Tichik Mosero de tout le temps merci pour tout merci à Denjouma Papa Simo Kimbangu Jingle Mbati Ba Frontière depuis Lyon. Maman nan so bois qui prophète Roger Diwa sola bien prophète Roger Diwa je vous salue. Merci. Et comme Batolina Rabino Mingi vous savez qu'à vous s'abonner vous ne serez pas déçus. Merci à la prochaine. Bye bye. Longue sanga yeso
bisenga senga nzamba londa nalembi epi ya pesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalembi mpe bisenga senga nzamba londa ye lokota ngai yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga yesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga yeso yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Lesa wafako Lesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chilobo Soki na soyemba Opekisanga te Oyebi te bisika nzamba lokotanga Olayemba buye Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te Oyebi te bisika nzamba swanga Olasambela buye Soki na koma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bina moye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela lelelelelelele nalingi mobala oyo